bonsoir à vous tous, selon vous autres, par-ci, par-là au monde entier. Je suis là, votre simple serviteur, Cynthia Bofongi Ivoco TV. Abonnez-vous d'abord massivement sur notre chaîne de référence, Masolo Ya Jonas. Vous ne serez pas déçus avec des émissions sûres et certaines. Batitre Mokoya, is good. Abonnez-vous rapidement parce qu'aujourd'hui, je suis là devant cette caméra. N'ayez tout simplement tout solo là. N'ayez tout simplement tout bêta solo et que ne moi rapide. Tout grignoter moi les solo et les loba de Kunangai. Les solo et les lo épais mawa. Les solo et les lo épais ça va leçon en fait. Toi il va savoir vivre. Attends mutuana sa parent na yote, sa papa na yote, sa maman na yote mais asa ba ninga yekolaka koto sai. Et puis ba maman na kosenga na bino ete. Tango boti mwana na yo, mais kaka ata kote ya kamwana ayebaka pardon na kosenga merci. Ayebaka kosenga pardon na kosenga merci. Biloko wana mibale ba mama to bosa na ngo mingi na ba éducation e bana. Pardon na merci. Il faut kote ya kamwana ayebaka koloba merci. Il faut kote ya kamwana ayebaka komikitisa alobaka pardon. Bande konanga bolanda lisolo ya lelo na mimeli. Lisolo esali pasi tout le monde. Lisolo ezangisi mabala. Lisolo oyo ezangisi batu ba lame d'or. Abonnez-vous d'abord premièrement, vous ne serez pas déçus. To solo la sikoyo. To teta mwandika, to beta no lisolo, to lia lisangu vraiment. Lisolo lelo le lisinga bande konangai. Avana banda ko bete la bino lisolo. Lisolo ende kona biso na kombo ya Gladys. Na mobali na e Jérémy. Bande konangai. Mettez vos j'aime, mettez vos commentaires, partagez la vidéo brutalement, vous ne serez pas déçus. Tout solo la moi moukié. Li solo ya mawa. Li solo o ezangisi libala. Li solo o ezangisi kimia bande hunanga boka li solo. Gladys azamwana ya lemba. Jérémy azamwana ya motel fikini boka li solo. Gladys tanga uti aussi ça va étude na humanitaire azui diplôme na diplôme d'état. Aponaki université oyo akokendaka kolandela bacours na ye aponaki INPP. Gladys autaka lemba deux fois akendaka INPP na transport kozonga ndako azonga ne makolo na groupe ya élèves bazonga na ba makolo kaka ko. Et osala keno Gladys na kokende makolo kozonga ka makolo ayo kutana garçon moko boye côté ya motel fikini na kombo ya Jérémy. Jérémy azalaki babenga électricien, azaki électricien. Abongisa mamba ba courant banini banini. Ebe mama musala courant makasi. Bakutani na Gladys, Jérémy a draga Gladys. Gladys pe accepta. Bakoma kokumbela love na bango. Na mama o Jérémy balingana ki na Gladys. Jérémy azaki kosala nanu te. Akotisaka mikanda moko boye na société moko boye po ba répondre ya azaki ko c'est la réponse po banda musala. Bayo kutana Gladys balingana kisi totalement. Nanda ko ba Jérémy ba yebi Gladys teme ba yoka kalisolo ya Gladys à travers Jérémy. Nanda ko ba Gladys ba yebi Jérémy po Jérémy azaka ko yo tike tili bosa ba porte anda. Love kila ou ba yo sala 6 mois d'amour. 6 mois ya love story bande ko na ngabo kalisolo. Lisolo ete ya biso to te yama. To yekolaka kosenga pardon. Toye kolaka kolobaka merci biloko wana mibale eza important na éducation ya mwana bande ko na ngai et yo sala ke pendant 6 mois ya love na bango Jérémy mikande bimi tant mikande Jérémy et bimi et sengi ete Jérémy a banda ko travailler na Amérique bon excusez Jérémy a ici Gladys abi Gladys Mama solo mikanda on a betela ki yo wana kina kote na musala ba devoir nga ba répondre nga ndeza boye non kende nazo kende Amérique. Gladys abi ah chérie kaka lelo des choses au kende abi bébé so na sala ngote to vivre ndeni fona kende mais na kozanga te ko kanisa ko à chaque fois na kende ka pour la formation moko batindinga kuna comme ça na sala befort yo pe olanda bébé zalaka na sima malamu. Elo nyoso bando sana ngo posa ate mukie oye bando mona na ngana bando tinda bande ko na ngabo kalisolo lisolo eza tellement pasi nzoto malili boyoka quelle love story nzambe na ngai et yo sala que Jérémy peut a voyager à Kenai basolo la kana Gladys na téléphone
basolola na Gladys sope Gladys ana problème eloko Jérémie atindaka et on sala ke ba Gladys balongwe na lemba place bazaki ovanda na lemba super bayo zanda kuna kati ya motel fikini Jérémie pe ba parents na yena bandeko ne ba batu ya motel fikini bavanda na motel fikini ba Gladys pe bazwinda kuna motel fikini Gladys abi marathon ke INPP kozonga ba 16h azongi ndako et yo tombe ke ba solola kaka na Jérémie na téléphone et lo nyoso Gladys asenga na Jérémie atindela kai mais Jérémie atikala ka kolakisa Gladys te ke wana bandeko na ya lakisa te Gladys na mutuna ebi ke mobali na ngape ba parents na bazala na motel fikini mais ayebi te so na côté nini mukolo mususu kaka boye na ba pokwa Gladys auta classe kozonga Gladys ozonga mama moko boye na kata motel kandira na motel fikini wana ti aute ko sokola basani bino mo boyebi basani bafufu na se bamikuwa ko bwaka zo bwaka mai na balabala ndezala na kini ti bo bwaka mai place mabele ezali Gladys azaki kolekana mai wana ezwi Gladys ne lamba tango ezwi Gladys ne lamba Gladys abandi ko finga mama wana ofute lamba na ngai boy okofuta mama na supplier Gladys bana mama wana bazaki na kati ya ndaku babimi babandi ko bondela Gladys babilimbisa mama ezaki ka querer limbisa ndeko ba supplier ye na bandenge nyoso Gladys aboyi Gladys abiye il faut kende ka kufunda mama wana na la police nenga sopela ki mai ya basani na nzoto elamba na ezaki cher elamba na ya sika il faut ka bafuta maman ngo pas daki na makukite possibilité ban meki ko supplier Gladys na banenge nyoso Gladys aboyi maman ngonjo kazaki mama ya Jérémie Gladys sans le savoir baleki ya Jérémie babenga Jérémie na poto babi ya Jérémie maman zaki obwaka mai basanya bokeli fille mo boye mai wana raté zu fille on a baba la fille wana ache ba problème to bondele ndenge nyoso fille wana boy kolimbisa ake kufunda mama na la police na minute onde to zakoe lobi na tongo il faut que tokende ko devoir tokende ko se représenter na la police ya Jérémie abi et bon fille on quand même basani babi ya Jérémie to comprendre te kama ya basani ya pamba fi wana bi mama il faut futa ke lamba na ye Gladys ake afundi mama wana ayeba ki pete kaza mama ba Jérémie akafundi na la police ba komi na la police Gladys abi lamba les tellement cher il faut futa Jérémie pe auta ko kende États-Unis kala mingi te Amérique makoke zalaki te mama na sengi pardon bi mwana na ngai limbisa ngai na yeba kite na sali yango na nkote na za mama moboti no sala obongo po nini mwana na ngai pardon limbisa bandeko ya Jérémie bandeko ya bana mama na ba sengi Gladys pardon Gladys aboko limbisa batuni elamba ngo combien elamba na somba ki $150 Jérémie siko à partir à Amérique à salaire fort à bundi makasi a vu $150 atindeli mama na bango mama bonga la dit 2 jours na la police pour mbongo ya futi na mbeza leheti bande kona ngaboka liso baye Jérémie azatindi $150 baye na la police ba futi Gladys maboki mama na pe abimi mama Jérémie pe abimi na kasho et ça les passe tellement mama na bi ngana mama boboto na kombo la betonga na tata naza mama ya armée d'Isali ya basamila na armée d'Isali na koko sa moi so mabete pona ni na komisinga na point oye na nzambe ba futi pe $150 yelamba nenga lobaki mama Jérémie sous sa futi na $10 ya amende abimi na kasho bafanda et yo tombe ke Jérémie pe kuna basola kana Gladys na téléphone vous excusez Jérémie yo sala que non il faut qu'il taquine aya kine ya bala Gladys ba kina Gladys mbala moko comme ça ba koma ba ko fanda Jérémie pa bengi na ndako abi mama na so ya kin buena boye bobongisa ndako buena boye non yaka pona bala mwasi pona zonga mama bonga bi problème ité Jérémie faut bota au bala oza mwana nga ko ya jour nini
AFCP maman ba on a koya jour et tel mais dans un hôtel nanda kuna yaka pona présenter bino chéri nanga. OK. Jérémie a comme raté samedi, un certain samedi, Jérémie a comme akinité à komikini. Maman ba on pa bongi sinda ku ya que mal. A bongi si a tu parfum nanda ku apangwi. Si bi kam tout ça ou tu potonde na kin ba bongi ça. Ba bongi sinda ku na ba kitoko. Jérémie pe a komaki kin. A combien dans hôtel, a ben pe Gladys na hôtel, balali na Gladys na hôtel, lobi na wana tongo Gladys na Jérémie ba bongami, pour Jérémie a kene ko présenter ba parents na Gladys. Ba banti ko ya, ba komi pe na ndaku, ba koti. Kota ba kota, mama tala boye, Jérémie na Gladys. Ndaku mobimba ba telemi ba Jérémie na Gladys na ndeni, ibeno ndeni. Bani no ndeni na ndeni baleki na basi ya Jérémie ya basi ka bakomi na ndeni oh ye Jérémie na fiyo na ndeni ya Jérémie abi ndeni nena mupaya bino nyoso bozo bude Gladys akomo tremble makolo engalela mama wa Gladys mama wa Jérémie mama bi Jérémie webili solo oyo to yebisa ko ke bakanginga na la police na lali 2 jours. Moi so na sopela ka mai na baba atanga obaka mai basani wa futsange lamba na ya $150 fi yango ye bande ko nanga boka lisulu Jérémie atali Gladys abi Gladys mama nanga solo beza solo Gladys okokolo bate mutuna se mama akokolo bate Gladys akomi baba Jérémie abi mama oyo futi saka ça $50 pour les lamba. Njoke zalaka de mama nanga Gladys. Mama nanga foma yu mtolali se na kasho Gladys. Ata soki azaki mama nanga te mama moko boye na nzela asali erreur obwaka mai ezwiyo. Il faut sala ekaka boye. Jérémie avandi na sabandi kolela. Maya misu écoule Jérémie. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mettez vos j'aime, mettez vos likes s'il vous plaît. Bande konangai Jérémie bandi ko tremble azolela en croire en ôté Gladys c'est toi vraiment moi si on a une na bala na yepona bala yo muto lali sa mama na ngana kasho yo muto futi sa mama na ngel lamba na valeur à $150 pour une erreur nda bwaka mai ezwaka yo Gladys ezalaka nde yo Gladys ne sabino Jérémie bandi kolela maman banga bandi ko pexi Jérémie tika abi maman na koki obala mwasi impolite ngai Gladys na ebela ki eboete njoka zande na comportement boy e bongo sko so ezala ki yote maman mususu kaka sala kerrer Gladys alinga saka bongo Gladys lokola ko olalisa maman na ngana kasho libale yate luka mobali no mususu bima akata lopango na biso wana Jérémie bima akata lopango na biso efasi numéro nanga mama nanga mama wa memanga 9 mois pona zwa musala makasi na yeli sous Afrique na ya pona bala yo mama wana yo nde mtolali sena la police Gladys wa mtema bima na ndako na biso des autres bandi wana Jérémie bimisi Gladys abandi ko lela abandi ko lela bimisi montel fikini chez tala bato belé na motel fikini nini baba njuko expliquer non mama o abokila ke mai yeba rate ke yona mama bokilo lelo mobala uchi poto amemi a présenter ba parents na ba parents njoko mama o Gladys alali saka na la police 2 jours poka kabwaka mai ya fufu libanda ezwaka Gladys na ilamba Gladys alobaba futi lamba de $150 bande konanga Gladys azangi libala likolo impolitesse na kimutema mabe boka liso. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mettez vos j'aime, mettez vos commentaires, vous serez pas déçus. Naba émission kitoko bande konanga Gladys abandi kolela moi 40 km pa na bango akena ndako na bango bandi kolela abandi ko expliquer ba parents na Gladys ozolela nini mama wa sopela kanga mai on a lalisaka na la police on a futsaka $150 mama nzoka zalene mama ba Jérémie
Jérémie meminga pas ko présenter nga ba boti nenzo ka mama o nga na sopela ka mai ye wana nde mama ba Jérémie mama libala nange kufi mama yo mutolo bana futsa bana Gladys tabanjo gangela mama bango mama yo muto ifsanga na futsa mama ane lamba nga mama yo muto ifsanga na lalisa mama na kasho tala lo libala nange baby tala lelo libana nga Gladys abandi kolela Jérémie a dit plus question ya libala libala esala mate na moi suis azem mutema mabe na moi suis azem poli na niveau ana mama ba Jérémie alobi Jérémie tika limbisa eka Jérémie a dit plus jamais mama nanga mama o meminga 9 mois moi si moko boala liso na kasho 2 jours pour sala ki erreur yo bwa kela e mai ya basali o sala ki on a volonté na ote mama plus jamais na koki obala moi sa bongo po aza motema mabe à quoi sert ce que ça qui yote na mama mususu na linga pe na accepter ngoka te bande kunanga Jérémie abili balezate Gladys abandi kolela ke pa na bango ba parents Gladys ba meki ko zonga ba solo na mama ba Jérémie Jérémie abinga na za na problème te moi na ye monde muta décider ke ya koki kozana mwana na mwasi te waza impoliti na niveau oyo waza motema mabeti na niveau oyo mwasi ayebi kolimbisa te ayoka kata ba pardon baninga te yango nde Jérémie abo bandeko nanga lisolo yango na mbele to meka mpe ko chaba commentaire to meka mpe ko yede couple oyo basala nini Gladys asala ki yango na propre volonté na yete masala ki na volonté ya mama na ye yango futa ki mama wana $150 alalisaki ki mama wana na kasho po mama wana futa elamba na ye Gladys azangi libala likolo ya oyebo senga pardon te likolo ya kozanga motema ya kolimbisa baninga bandeko nanga quand on dit pardon c'est une puissance qui libère toyeba kolimbisaka toza ba être humain ba erreur basala ngoka pona biso bato moni mo o ba koma erreur basala ngo pona biso batu ba être humain erreur basala ngo pona ba nyama te po nyama lala kana nyama akoko lala na mama na ena ndeko ne ba boti pe bana mais biso batu o ndeko na yo propre o sala ngo te ba obenga ngo insieste c'est-à-dire erreur basala ngo ka pona biso ba être humain et puis pardon ba tchango na mokili poto résoudra kana ngo makambo ba solution et ba problème na biso soto lito za na paix to ko utiliser toujours mo ya pardon ya ngonde ba bengi paix bandeko na ngai Gladys azangi libala likolo ya kozanga komikitisa mutasala ki erreur asopeli emai asengi epe pardon mais Gladys aboyi motema duku motema libanga tala lelo azangi libala bandeko na ngai esali passe tout le monde ba envie na bino s'il vous plaît mettez vos commentaires mettez vos j'aime likez la vidéo partagez massivement, vous ne serez pas déçus avec des émissions sur et certains bâtitres et kitoko. Donc, quand tu as mozindo ya analyse, bande onangai. Maman bokilo ayeba ki pete ke wana mwasi ya mwana yi. Donc, pasala ni ba erreur, ba yeba na kite ke mutu moko nde mutu akoke ko sangisa bango. Maman bokilo boki mai na balabala akanisa eka muleki nzela. Asengi pardon po ezaki erreur. Mais muleki nzela na kombo ya Gladys aboyi kolimbisa mama wana. Andimi komema mama wana ya mukolo otina la police alalisi 2 jours. Po futa kaka elamba. Oto kufa to otika. Mama wana siplia Gladys na banenge nyonso. Na kofuka mafukama. Bana na eba senga ba pardon Gladys aboya kolimbisa. Bande unangai. Lelo etombeke. Mobali fa bala Gladys. Mwana ya mama o Gladys alalisaka na la police. Tala nde chemise alaka. Tala singama tembele bandeko nanga. Le cœur mauvais. Motema mabe. Et même mutu musika te. Motema mabe eza courte joie. Eza esengwa mukuse. To yekola kolimbisa. To yekola kolimbisa. Yekola ka kolimbisa baninga. Po yo posalaka masumu balimbisa kayo. Yo kaka maximum a pardon ya baninga. Muninga koko sala erreur mo quelconque. Tanga sengo pardon limbisa ye. Po yope ezana mukolo yope o sala erreur. Parce que erreur
Ba français bango mo baloba l'erreur est humaine. Ezaka pona biso ba humain, biso batu. Jamais baloba l'erreur est animal. Non, baloba ka est humain. Humain wana eza mutu. Donc erreur esalamaka pona biso. Bande kona ngai lisolo lelo na memeli bino ezakaka koyeba kolimbisa. To limbisa naka. Yemo wa mukolo mokili. Vie mapata na vie mabele yemo kwa limbisaka. Quel que soit ma be yango ya ndenge nini mutu aboma mutu nzamba olimbisa ye. Siko mutu moka bwa kilo mai yupoza etre moko ki olimbisa ete. Ti ola lise na kasho tala lelo ozangi libala. Bande kona ngai ba mama ba papa. Histoire o ete ya biso. Ona koke koloba lelo yango wana. L'erreur est humaine. Tant mundela lobaka nga kosate, balobaka jamais que l'erreur est animal. Balobaka l'erreur est humaine. C'est-à-dire ezaka pona biso batu, ezala pona banyamate. Tant muto botaka bana, de le bas âge ya mwana, lakisa mwana nde balobaka merci. Lakisa mwana nde bamikitisaka balobaka pardon. Lakisa mwana ndenge bapesaka bonjour. Biloko wana misatu, eza base éducation. Ya mwana kokola mwana nyonso ayebi ke base éducation na ye eza il faut yeba komikitisa soki asali mabe et puis ayeba ke so baninga basali ye mabe tant muninga ye kosenga ye pardon alimbisaka mwana il faut relaxer nde basengaka merci na nde balobaka bonjour babiloko wana eza base yango nde eza baracine ya éducation na biso tant tokokola éducation ya mwana po kola bien de le bas âge. La qui s'est ka babiloko wana. Moi na il faut yeba komikitisa. Gladys alande mama na ye. Mama e Gladys alakisa Gladys nde balimbisa rate. Maika ya pamba. Ta Gladys ndala lisi mutu na kasho. Azangi libala. Liswana memela ebino vraiment yango wana. Partagez cette vidéo. Mettez vos commentaires, mettez vos j'aime. Je vous love tellement. Je vous crois qu'il y a des gars en fait. Merci beaucoup na batu nyoso bazanga toujours te ya kolanda ba histoire vraie na biso lisolo oyo édifier biso ete ya biso to yeba komikitisa to yeba ko pardonner to yeba ko senga merci to yeba ko limbisa pe baninga po biso pe balimbisa biso pa nzambi mutako ka mokili azate. Donc aujourd'hui c'était seulement cela. Mettez vos commentaires, mettez vos j'aime, je vous aime tellement. De gros bisous à tout le monde. Là, j'en profite à saluer na batunyo so bolingara Cynthia Bofonge. Merci beaucoup na coach Nanga Masolo et Jonas pour l'opportunité et puis l'espace que tu as donné Cynthia ici. Et puis, deuxièmement, je dis merci aussi à ma maman là où elle est au Congo. Donc, je les salue. Et à toute la famille Bofonge. Yvette Mojiri, maman Cécile de Panama. Linda la nouvelle ruche. Ferenze Luzolo, Jean, Chikolov. Na batu nyoso bakombo bungi nga na lela bino ya des gars bisous kamata.